Esobe abimisaka kisi libanda abimisi kisi nzungwa kisi ke oyo amoni ke alinyazwa charge ya Lisboy nzungu ya ngoyo amema yo ozalaka to ozalaka ponga bana collègue ya ba 7e baga ya ba buibui ba mona ba sa sixu banani donc na collègue na baso na yepela ba ah je ne pas jouer ka banza Diego musique owabi oyo Kofi abeta makofi Diego musique amoko Kofi abeta makofi mo batuna ngai pourquoi na banzonzinga poto ozalaka te. Bon, maman peut comme un peu compliqué. Comment regarder en radio? Tu peux sauter bien en regarder en radio son autant comme tu es baki. L'internaute il y a Info 16 Binomo Boyebi année 2018 c'est ça année oyo moi makambo kozala makasi pe ya elengi oyo telemi liboso na bino Boyebi tonton Mwinga 16 mm homme sérieux. Lelo to kolobebele te to na moi masolo moko boye ya kitoko oyo to bombeli bino. Masolo ngo ezana nani na papa Superman. Superman bomesana komona hein bomesana komona kaka oyo apumbwaka ya États-Unis d'Amérique mais au Superman ya Congo. Bonjour Superman. Bonjour, tonton Mwinga 16 mm. Ezara tonton Mwinga nde. Tonton Mwinga biga 16 mm mais tonton Mwinga 16 mm. Merci. Faut tout le monde qui au dernièrement mingi na bagag. Tout le monde qui na bagag na Info 16 nzonzi. Ozo sala ba film te pour nini? Te ba film ezali. Eza na ngo ba tozo koma pe ezali déjà na cours mais ezaka ko préparer quoi. Déjà gag ezala nini nyo c'était za longa pièce. Pour gag to ça un minitage to pe si suite FM bala mako. Au lieu que to kende na désordre ba to ba hôtel Superman ba bioti. Bana Poto, bana Paris, bana France, bana Belgique, bana chez Fritz, place frère Richard Madeka Vandaka, na ya Willis Yonga. Superman auti wapi Superman. Bon, na Superman de monnaie, oui, Superman, papa Superman ya Congo. Les grands comédiens, les comédiens légendaires la comédie. Bon, là vous avez pas Mundoueri. Vie Mundoueri, Roger Vika, Bayebi, Mundoueri. Tono évolue wana na groupe Lisboa itango wana fait esobe azalaki famille esobe to ina bango mais ngana na quotité nazo ya ba tournage vena nga sansiniki mtando binda nga ete ezaka kazaka ka ifubo kota bobo c'est wana ma ba équipe ezalaki moi peut-être ndemo kona esobe ah donc yo o joueur ndemo na esobe te wana eza idole pour mutine se faire un idole tout ma kamno c'est Lionel Messi azana idole na yo amona ba biso sko to za idole man to te ponga na pa munduei comme ezalaki Kimbongila papa Kimbongila Superman neke ba deko ba za film na poto ba mona papa Kimbongila na jomo ba intervention ba noko ba tellement ko bimisa pene ezalaki te to lo ba mo vérité ba ve munduei ba c'est le système ya kipir petit bio na yo kaka ba bio ata muto ba benga bena za isoki na ye na répétition na ye pena beti na yeke bandeko na mususu bazali na groupe bano yiba mamai nanga ouais ben on a répétition pena na beti bon kata na basa na ko non liboso na zonga na moi simande otunenga bon tant langi esobe ati kolongwa wanga dana tiki nanga na lembi na ko ke ba tournage mais ko tarate na ba regisenga te zela na nozela ko oko sauter na place wana do avant esobe alongwa yo zalaki nga dana za na Lisboa bon histoire ko babetaka ke esobe abimisaka kisi libanda abimisi kisi nzungwa kisi ke oyo amoni ke alinyazwa charge ya Lisboy nzungu ya ngoyo amema yo ozalaka to ozalaka. Bon wana balezondi nga na yebi on penate ke yazo pene loka bimisi na yebi on tinga na bana Lisboa kala so na ota ba pièce mso eleka to zara to joue ba figurant donc ba moni ka courage ba moni ka basio moi je moi za ko sala betenga na boti courage na bika masa na kikonga sa succès kikonga jouera déjà bana ka Lisboa mais obanga mais ngada bana ya pa mundu na zaidi na groupe bon pièce male mambo ozala te wana nga na voler na groupe nanga wana olongwe déjà na jeune talent non na longwe te na évoluer na groupe nanga wana na Lisboa ite donc ozala déjà na groupe na yo avant oya Lisboa wana na lamu na tongo ba bina na tel ba danga na tel ba nani na ten na za pour moi comédie za nanga mo mukie na parler na za ata to lia
na sexa ba papa bon papa pe tellement no linga pe na mambate tete mais nga derrière na vision yo pene oza so tellement elengi wana kotala tozali na ba CD ba sera ba cassette ba cassette ya ba adanga na palais dimanche bobo vana ba papa bo seka bino wendo tienga déjà azala artiste dans okoti to vanda bina na lisolo na biso okoti na Lisboy ovandi na Lisboy ce qu'on nini sala yeke olonga Lisboy bon nde na tolo baga kipi petit no travailler dire mais mo bo na kota barol tozaki belé tozaki pene belé taka na groupe beaucoup à 80 personnes on a 80 personnes ce que yebika 1h45 minutes ce que ba pesa yelo que ba mundo présent na mundo na lo ba so pesa 1 minute na TV de ambongo donc tant yobi on a lycée yo ce que artiste comment que na 1 minute na pe ko luka ve na mo boya za ma lo mo na 1 minute ba pesio we na mali banga na mo kotissime c'est un peu bois ka libanga problème est-ce que ça qui pire peut-être ce que ça indénine na entourage nga na beta tonalité ton la Lisboy ba ezaki ve nanga batapoto ba o ba yebi mutolula nga ina mutolula tondoka ma fort c'était un comédien quartier dans ba yebi ba te wa pela ba suka sikoyo tangu ve munde yebi kandela so ba longwe ma se kota ki me balancer qui te ba ye lisusu mais puis ve nanga mo boyo website ozani pe na Braza ayebisa ke nana petit nanga mo bo ba da banda ko vivre à biso biso da c'est na pas père na kimbanté ke njili kimbanté kangama so so no beta ba show ya balabala la banjilo anto ko tatia banjilo ba show balabala ba banda mo nanga na beta na groupe nanga wana na kotilizwa ite wana longa na esimbité na zonka na groupe na mo sala so ba ça va te petit na bino mo bo pa jouer bien so bo zuye pe mo ba ligne na pe et so ba beta ngo mais ça pe na mai na mais d'autre part ya bi ba bo lukana bango o ba de comédien mutolula na ba be Superman so luki bango eza c'est bon ba ça sou bien ba bo luka bango ba pe ba luki ate ki nani mutolula to lo bo bino wa ndo za po sa bino so ko to kota pa mundo eri na to inde to ete ka to yo sa test ete biso ben to kota da transfert pe na ndako boya na ba na ndako to na ndako esobe alongo Lisboy Sku yo osala la tonalité ndenge moko na esobe. Sku pourquoi ozonga ki na yo te pour remplacer no gaga esobe. Wana Lisboy. Ouais. Bon ezaki eloko moko leki to ba pesanga na le jouer dire. Ba se piana na répétition. Ba obe balinga nga pété ba mona tu peux so ba bimi serge alu yalo ngande za ba calcul ka ba jeune. Tu peux voir c'est un good Lisboy ba tebe ba jeune so ba tenga piana na 7e bagarre boy. Ponga ba na collègue ba 7e bagarre ba buibu ba mona ba sa sixo. Ba nani donc na collègue na so na yepela ba jeune pas jouer ka ba nzambe jeune no jouer ka bunda. Obe na jeune mais to ba pese pena face na buibu. Wa c'est un buibu a jouer na ki buibu ité a jouer pena mama egoya so ba pesi nga pena passe na ba moi sinon mbali abeta tonalité nga pe tonalité likolo so tant présent moi ya outi montage bani na ya moi pena que jeune na bunda to jouer taka ba yo thème sabiso so ba comédie o ba comédie classique na Lisboy ba thème sabiso bo tozali ba papa Nfuka ba papa Sekele ba chef nanga tozali ba tebe ba munzenzu ne pese pe mbote so azona nanga ba munzenzu ba nani ba tu ba musu tozali be ba bien pena kimbongi la pe yaka non ba na mati ba bete biso nyoso maboko ba o ba défendre nini yango ba comédie ya ko sakana te siko yo Superman nini esala ke ba collègue no wana nyoso bakinda liboso yo tigala na sima te bepe baza balelaka de bepe ti siko pe so bakutena nga ba isaka ya bunda totala kia na Congo awa na bunda nanga ndenga jeune nyoso bundaka babi totika tana ta bon toza ba découvrir nga na pesa pena ni na site ba kota ba télécharger ba tala ba mona na capacité to rolo ba teke to leki so to leki ma bepa mutana comédie mutalika zati to mona ba ngadela ba tambisa ba mukili mobimba mais to mona ba musu ba remplacer to mona président ba sai baza to mona ba nani to mona ba pulu ba bimi donc
eza belé le to mona ba kio to mona mutu na mutu kaka na ma événement to biso to travailler ba pesa la chance wana ba découvrir na bimara pa mundo ina pesa réponse eza pona mutu sa zo travailler eza pesa ba ke ba flair na répertoire faut pesa ba rôle so ngata ba pesa nga rôle et paté rôle mo ya muki a 10 000 fait que mutema beza ki mo kento dans le bureau ba kento ba piki petsa mundo ba ndoko so ko se ba na tongo ba meiti mo to petana bando pese ma rôle na comité ti akomé mo sko obika groupe ondeza so ba petsa mundo ile mo banani banso balonga pepe mena iti banani nataka kombo bozo banga bon no banga bon ba ni wana la histoire za ya kala eza ba kufana ba foba ba jeune nanga patch le pena le pe abing singa le na raina lobi na raina lobi kuna raina tournage na ina yo pole teke masa ba patcho ba te ba pi ba bois ba travailler ki ngati ka travailler mundo yiti mais ba za pe meni bando tsak tsongo moni so pese ba za pe me bele na tang de wana po mamsupe ba za izai wana na ba biwo muto tanga tanga ba komola ba ngote po za ka bo tonga muto bon olongwe Lisboy olongwe yango osali bor na yo banda osala elo na yo osali déjà combien de films? Bon on a sali 2 films hein. On a sali 2 films hein. Na ba gag film el bosso na sali la kiango na Braza to zaina Diego Music na pese mot sola nanga Diego Music to sola na no po na kini po kuta na Diego Music zaima affaire Diego Music owabi oyo Kofi Abeta Makofi Diego Music a moko Kofi Abeta Makofi les grands producteurs to zaina na Brazzaville yendesko ayoka ka eko pona Braza pena avant apane na no évoluer na évoluer pe mingi na Brazzaville na les kana des chaînes koya na etanga moni ate ba côté kuna ndeti ba actrice ya Congo ba koma makamo boy na pe fona créer ba actrice msu baza ba sala ma film to tout en Diego Music tan yoka ba eko Superman mo boy jeune mo ba a jouer bien boy to kuta na to pangi na bon et là el bosso ça la film natala ndenge ezali comme ça aussi si produit fini natali comme ça to yeba ndenge to sala to betama solo beaucoup tena fula ngenge na tantôt atuna ozonga mais to benga na pesa nga numéro na privé wala Diego Music so tant on sali film wana ozwa caché na yo ou bien souvent ndenge film bimati poni ba technicien mboka eza des mauvais souvenirs pour na donc so la raison et puis ça ngana kanda ngamo na te film na petit titre prise to zena collègue ngam na memi collègue wana pa muta montaka filmaka tellement comme ba komo linga esika moko ba komo beta ba parcours esika moko so ngam na memi ba ngona comme des tizo pe nga discipline c'est là donc yo partout au Kenya basalela yo ka motema mabe presque ngapela kima bata mabete yo moko moso vandi o se reprocher ne lo rote ke ngape kutina ngana sala mo ba mo boy peut-être c'est pour ça batute kosilika nasika ne fort surtout son un acteur au ba ebe to travail ba so to comme na tam sala so mta baby sumsa mo nde afinga mama na ngai so mo ne pesa ngas koma kanda ma bana go bossa na pe boy batum so mo na nde to acteur mo nani artiste mo beteki acteur ne mbata iza para so ko ibse sala bo na ningi boy yetanga amuna ayebi yango pende ezalaka mais asai na ndenge ne tozo ningo speaker zo ba kena ngai na sala boy parce que pesa siko kanda wapena tozalaka bien mais kosikanda nde siko ezala mokusi wana siko premier film deuxième film na kosala na likisaki na chaîne awa ezali pe bien elekaki bien ezali donc histoire na kobeta yango te po wana na olinga na bandela yango lisusu bien elekaki lisusu na bachaîne awa mayoto na poto bima ete mais na chaîne awa mais na oyo film moi 2-3 épisodes mo esilaka topesaka fula ngenge na Braza apesa Diego Music tellement si la guité avec obligé biso bossi ça épisode nyonso tant que on nyonso pe si non mais tant que mba bimisa na machine dès qu'on a bité bino li solo ngai na associé associé na des personnes na kanisi bango mo za raison ote film na avant na bima avait bima avant na to film to si ça film po on a pc pena o rapela nga mona bimisa frère na na salle production nga moko na misimbo na nga moko na salle tournage go déplacer to landi bien Diego a produit yo te mais a proposé yo voilà tolegi kuna tozongi pena na makambo yo ya Kinshasa dernièrement mundanga nanga auta yo kufa na matanga mundanga nanga tomona kyote ezai point
Bon, nga pe na occupé na makambo na obelisaki mais ba tout ça qui non. Ba tout ya ozate ke na matanga pe no yebe mais tondo za la avant que matanga bima. Tondo za. Yo pe aussi commis président. Aussi commis président. Élection ba artiste et comédien oyebaki yango. Na minute beaucoup mi na niveau ni. Bon, wama kamwana pena biso toza lokola ba peuple ba to dirige makama ba likolo po mingi biso ba artiste lelo ba ko benga biso ka ba impoli okolo ba boya monia aza impoli monia ba ko mo boya lelo soki lelo oza président ya groupe c'est que oza même titre na sai oza même titre na Mundoeri oza même titre na Caleb même na musala nde baza na bango bayaya mais comme wana mouvement na yo oza président lokola bango na niveau skonga na zotunela ya question élection wana bosali to bosalite te basalite pona nini bon mama comme na ba bureau kuna zaina ka po bata bureau po biso toza biso ba membre simple mama na ba bureau ba binde ba sala biso to tela nde bango nde ba ko memela ngonde biso to so bika élection za jouer inter ba voter to se membre loba so ba bika élection za tene to mona boye po candidat unique za ka yemo sai ya zo remplacer te bodoyaki nani oyo ya ba fufuna ni modeo pa yaki bon wana bon tout le monde va au Yassima. Au biso to yebaki ezaki une élection liboso oyo tout le monde est candidat unique ezaki sai président sai parce que tellement ba ko tablo mso comme que bobale yo monisco ba ve bodo rock bodo ba koti sko to zela peka loka ba mbaye ba tsaka na élection ka ba misa to wana nga yebi mutu onga na voter na koloba ngote na yebi mutu na voter na mutema na ba teke ndeba msuba sa propaganda nga na voter ki ngani po na yebi nini hypocrisie zo jouer hypocrisie zo jouer bana poto hypocrisie zo jouer na biso ba artiste bola na ba msuba loba na te mutu suba loba ki ngani na voter sai pe na ya mais na sa mutema tanga baluki na sima bi yepe suzna voter bazolo bana sa mutema mais boye alo ninga te ba be bana na sai sa to ba vérité ba ninga te ba be bana za te ke relation ba noza ba kuta na ma publicité ache ata publicité te ata ka kosola bien amono ndie soki alobi ke na voter sai te de sai guerre bandi de sai ko sala ndene mais il faut que le ba vérité ke il faut que le ba vérité ke total élection pas élection za la nini mutu na cash na ye akoti aza libre ya voter mutu oyi ya lingi non eza ga ke na oba déjà na voter sai to tiki ka sai kambango te bon ba wana hypocrisie toujours la peine à sujet ndanga obige akundami penza bien te bon to yi bien na kundami bien te biso so doza to mona ina nde lekaki ya peka yete ya peka ndeko musupi ba kufu ba yeba nite neti ba yeba nite bon mais balobi mbongo ebimaki vie masumu alie mbongo solana vie masumu non to solana to répéter coup de placement yo osolane déjà na sujet ouais te non solana été pour ani obanga mama mbona ketune ekotuna po ani président batu ba oloba ke yo lie mbongo mais ezana wana fana tune bopesinga mai fana tune ngana na tune te na va pena ba prise le poto za année pour répéter année na internet na victoire même ça songa na bandi na mardi ana moi hier na soir donc avant kuta bana répertoire vla ngana 6 na kitaka to kuta année na restaurant to vandi to soli scope président yo monde ni ya pesi wa lobby etake ya lobananga na bombi concept ya bopesa un groupe faut même ngo wa yebisinga nazo bomba peka na conserver na zuwa ina ki mena bana so ve pres excuse mona iba mbongo mobwe na bana ndeni mbadi biso to ya na biso to okuta bango mbadi basala la biso ngai sifi na zo oya ngamoni pa na msufri ne na sufri oba na remarquer ko banga fo banga mokile banga banga zela vie masumu vie na yo na pi vie bosola ka kitoko zela na to sola kitoko bozala ka ne bia pesa yo ba conseil pour le baka vie par rapport ya musala na biso tala likambo yo ebimi eza boye vie wana ekozala ndenge nini to esalemi boye po na nini
wana otuna na otuna siko pesa na na etuna na etuna so tout est na ren et pour semaine prochaine ba activité ni saison na ke to zana na otuna ve bon ndi na yoki ba fille mo batuna ngai pourquoi na banzonzinga poto ozala raté. Bon, maman peut comme un peu compliqué et comme maman kaka kobenga na ba click banani o ba na bango ba ebani to na lobi boda o ba ola na ba ebi et comme kobenga na ngana à l'époque pour yita ya produit biso ay na groupe ay pe na groupe Nice Boy les ape parmi kande kotangai pour yita na ye akutinga na répétition nazo frapper na jouer pour ça tout ça système ba tour quand o ba ABC répétition ba kaboli ba groupe bo je me saba idée akutanga na répétition wana vraiment pour exemple de la été mais il fait qu'akutanga ne nazo travailler à ce pena asinga biso peut être itaza producteur tout monde comme pa uti poto ayeka uta biso na répétition bon tant ba ça casine a obligé ba OK il faut petana kimbongi la Superman pas ça là jana na ntoto mikia na mama na c'est na mandef bimite moi abi azo jouer bien oui c'est pas ça là mais jour auto tourna la pièce to tanga un jour antonzing ba bengsi batum souver banda bani mais ngamoko o ba senga ba pointer ngam teliboso yepe pas ça mais na kotati zon pas passer peut-être ba mona ke musano ezalina na se na le musa eza na ba maman la muki abi maman libo maman ndio sexa bata mo boya mo maman célèbre nani wana il faut ça mystérieux oza ndoki ngadios jamais yeba ndio ça comédie na ajini chako mangale ngadios tu biso to yeba ngale ngadios ozo tanga kombo to yeba ki yeba ngadios na âge à 10 ans 11 ans chako mana 13 ans yeba ki abana o sexa bata yeba ki wapi mais ta comme na âge moi comme na place wana ya wa ça le succès Muyombe gauche. Muyombe gauche. Ah, mon gauche na âge ni mon gauche azana. Batu na âge bata poto bot be. Yo na muyombe gauche be boza âge mo. E ba non de ni na jeune nombre. Non jeune na ile. Na sa iblo te. Ba poto non na salité. Blo rezo ya. Non na salité, non na ba fresh ndé mon. Non na sa comédité 16. Non na sa comédité na ko na salité. Na ya ba découvrir. Non na salité. Na biso kana biso ke yana ba parmi ba collègue na ngai na bien ba collègue ko to tsaye pa mundoyi na Liz Boy o lelo zo mwa ba tusu ba sa banzonzi parmi ba musu blo ba mai musu ba sa isana banzonzi za ba mai nanga biso be dola ba doit tembe to pusana na biso mo maleme biso to dola ba doit tembe yo lobi ba zu bilo na yo ba zo bilo na yo neteloni oh baze belé neteloni te wana eza donc na koptanga tanga te pour les aller eloko na ngai eza ya nga kolobaki eza ya nga eza lisumu te par rapport à nini to répéter na créer eloko na nga neti nini bon na ko ba neti ba bisinga likamo boye c'est bon nga ndio gang kodo neti kolela neti kolela neza ki olela bo jouer Yosko côté na scène obeteneti par exemple obeteneti bilo kolo nakangami papa nakangami na lamuki skola ka tozo beton na répétition ndeko na artiste aotala na répétition bino se répéter mais tant comme na coin mo ba bien la tête na sima Superman azate kimbongi na azate c'est na betaka eloko na asa na répétition tant obeta ngotongo zo ba otala ngo boye esa beta kyo adeva be ba sepela lo mo boye ngamo na bimisi yango na créer yango te mais ya yibi yango te ma be ate ba fini na voilà yo mtolobi ke o créera trop bana poto bazana vraiment bala rapé tembe petiti pour baeba ngana zo tikelo micro na minute sekisa na bala te na kozonga ngana zozonga na yo na zozongelo yo sekisa bango alors bana putu bana mukilo mbande bazo monanga c'est bien bon les génies de la comédie papa Superman mutumu kwa dessin ni makufakate kimbongila bandeku tambola makambo mona mukili deka bazubaka nalongwa na lunette ndeka tusala na sasa hivi wekisasa na biso ndeo sala kawana bande kulikamba kukamwa likamba kukamwa na sabino na victoire muyibi mongu boyazo yipa
papa tomati na transport eza ma page bato bavanda na kingasani bino mo buyibi nde transport na victoire wana tozo wela transport tokotaka te tokoti muyibi moko boya timbelaki papa moko babi papa auti kozwa salaire lokola mpoche eza kovimba ne wana auti kozwa salaire ifo na bando kulanda tina uyimba papa oyo bandeko muyiba tikaka papa te bandi kulanda papa towela transport boye kingasani diubi sene tusani tokoti muyibi pasala te akota te akoti ye wana bisi ya kin ya Congo ikoma kaka so butemika ndundu bozukende kabu kakabu so papa atanga simbe loko asimbe likolobo ipatambula akendaka bien muyibi wana sika zalaki abandi kudiongola posi ya papa diongola posi ya papa dongola ka posi ya papa azo utimbela papa pe azo yiba teka ndundu bazokende muyibi wana mama beti dedo abandi kukotisa ta akoti na posi ya papa abandi kuluka mbongo Lukambong, siko ye papa sika zalaki tellement simbi bo azo kende. Azo yoko ndele lo mozo kote ndele nyoka. Izo baluka na kata poste. Papa komi ubin. Koninga saka poste kabu. Azo nixa. Poste liboko zo muyibe wana kote si liboko. A kote si liboko. Akama tibiye moko kangi. Abandi kubimisa. Abimisa. Aninga bimisa ka papa tanga vraiment kaka liboko muyibi mama kangi. Kangi muyibi. Bande ko muyibi yoka prudence. A sauter mbala moko. Te papa muyibi te manda ko luka échange ya 500. Ah! Abango zo luka échange ya 500 na poste ya bato. Est-ce que ça la vraiment atabino bana? Tokatina noana ba miyibi o bazo luka ba échange na ba poche ya bato. Et moi pas si vous échange na poche ya bato. Important muto ana si ma caméra très important Gelor Gege. Oh Gege. Kolo kombo wana dali Gege. Ah Gege. Yewana. Superman. Batu balandio. Papa Superman. Voilà. Yo papa Superman donc voilà ya Congo. Voilà Toyokio. Voilà Toyokio. Est-ce que programme en mouvement si ezandeni? Bon, programme en mouvement juste là. Tout répéter na victoire na interma tongé bat baby na Kenya bat baby victoire interma tongé tout ça on a mardi et pas vient sur Mayalos on pesi famille Mayalos mbote na pesi bon union surtout famille Mobimba famille Mayalos donc tout ça on a mardi na samedi tout répéter on a ba collaborateur quoi tout bien ba acteur té pour acteur ça et comment on est acteur nanga le soir longa fingi le soir c'est acteur non c'est bon. Nous avons des collaborateurs, nous travaillons dans le place pour s'en sortir. Tout le bâtiment est aujourd'hui. Nous sommes au bout de l'année, nous sommes des abissoniens, nous sommes des comédiens. Pour tous les corps, nous avons des patrons, des nani, nous avons des outils, nous avons des bimi, des yébi, des maka. Des bisous souvent des gars, qui bossent, histoire n'a pas de nos bêtes. Ah, j'ai un depuis tout ça, bande qu'on a tout quand ça bloque. Bah découvrir on super batala qui bazo mona déjà ba découvrir biloto sana na mande kuna bana poto bazo kayo message nini oyo okozala nango pona bango avant toke na dédicace. Bon message on ozala nango pona bana poto bolemba biso te wana pena longa linette bolemba biso tana ke pipe o olongoli pona respect te pona respect yango yo bolemba biso te bana poto bana monde mobimba Bolé ma bisoté. T'es sali bien t'es. On a qui c'est? L'on a qui est t'es ba mono bien venant l'on a qui voilà. Bon respect pour la poto mobimba. Bon oh balingi ko soutenir papa Superman on sa numéro bo soutenir pena bo benga bo encourager les alango arrête tika mututé. Numéro tezana na pesa maman areza to kotika mututé ba on est souvent na role ba danger ba banda ka bisone to ya ba on ba coup ba zoki chance ya ko fula ba ngo pour te pesa ba bimeli biso ba zo chance ya fula biso te pour ba étouffer biso so na ba force na biso mo ne to la ka to bimana na ba nzela ngo to bimana pour ko lo ba trop taranga na bete bino so ba zai pena so nzondinga za yo tuna to kuta nzondi te po ani na bandeli kutu bolimsanga po ba ko benga na ba na bango ato jouer no bien ba mono kaka ba mono te ba bien si kende aza so pesi ko la na jouer makasi mais fait que ba kangana ka ba na bango ba ko benga na ka kingani ba mo reza ya kota benga mutentelité benga mutentel producteur na yaki mais des fois tant ça bona son
na scène boye tout monde a convaincu ne bango te mais fait que kaka benga na bika nzonzi lelo koma mwana bimina ndako kayeka mama asai nzonzi mwana tata mwasi bo pesa yeko lwana abunda ata ko kana ete parce que yango bazo bebisa biso kuna ba Niger ba leki biso mais ba pesa yeko lela ako ko lela te waka mama na eza nzonzi ngeta mo mobim parce que faut tana bo pesa biso ba artiste te ba o bazo sala ke ba étouffer ba artiste comédien zomona yango to pesa pena bana poto bo soutenir ga biso tozana pona biso to servir bino kaka ne bo servir donc nde ba yana biso ba servir bino biso pe ba pa superman tozoya to pesa bino oya sika bilo wana nyoso bostala ki botala ki to corriger surtout ba gag surtout ba pe ato corriger ozo corriger Caleb na corriger ozo corriger do c'est ozo corriger Caleb oh abo bilo msusu ataki ozo corriger vie de loin oh abongo eza pe artiste ko anga sabo bilo nyo sala ka malunga yo ndimi pe bilo nyo sa muta parfait na mokungaza nyo sa sala ka bien ako sexane c'est bon mais place mususu mo pe na place au sexate à sex place mususu mo na place au sexa à sexy na ta mima na ndine mais fait que bon mo na ka gete ma vie de le azaka somme mais ce que biso pe to comme somme mo ko bango ne ba découvrir que place A il faut ta A yango to ba bon numéro bon, numéro nanga eza 00243 00243 89 999 12 29 00243 89 999 12 29 Bambote Zana continue monsieur ezali à 80 et 90 00243 90 550 42 01 wana babenga bobenga ata na WhatsApp ata appel ordinaire bobenga mais Facebook nanga na beta kombo ya Maréchal Bepiko comme na ndako comme na pa Maréchal comme ce ko ndako ya vraiment Bepiko donc Facebook Maréchal Bepiko botinda ba demande bino to solola na ozana pona bino o nyonso abika te ngai na moni natala na pesa be site pesa blog ezalit na pesa be site o nyonso ameka découvrir na pesa site na pesa pe place ba adresse blog nyonso ezali botala bo télécharger ngo bomona na moi musala ngo ba finga biso toza non to comme esika ngo te meto ya donc ba ba la numéro côté na pesa numéro na nga wana 00243 89 999 12 29 bobenga Facebook na ngeza Maréchal Bepiko nazaka aboye na tena sente na oseka kaka po Facebook so te komo na ba komo pirater na kota pena papa superman na Facebook mona mutu musa koti na compte akomo sa na préfère ko ta komo na moko propre po ikoza muta boye banete mais oh to te ya comédie mona komo pirater ko ta n'importe quoi ko sa ko finga batu mutu musa ko fida na compte na fingi ba politicien to ba kota kuna ba découvrir superman nani yo banga na ba politicien donc c'est la marche à les 31 zalaye na zaite so ba combattant bana bango prêt à olimbisa bino mais fallait bon marcher fallait ba mon appel à artiste musu ba marcher comme marcher dans na ngo ba yebi ne ba combattant ceux qui bazo soutenir bino te ils ont pas beaucoup mis ça pour voir en place mais so ba mon aki ata papa superman pe na marche ngo a marcher ba nene zanga oh mais les artistes sont remarquables. Na remarquable mais ndeni ayi banzanga bon soso na zui tout lisasi siko est-ce que ba otinda ta code moko kutu tete zo leka le ba ota ba seka ata muta otinda code tata muta ata ni aseki eza bien mais patinda ta code pour artiste vivre là ta ma chemise ata ni pas encouragement eza na ngote abimisinga oh naza oppose ene ni majorité mais ce que bon ce qu'on a voilà si je n'avais pas OK, bon, moi ba dédicace na yo. Bon, na pesi ya liboso na mbote, na pesi no merci merci pena tonton Mwinga 16 mm mobile la série. Merci pena ndengo raisonner pena ke fa la musa sous superman pour na batapoto wala ovansa idon nanga baza ibele. Na bosanité na banno na grand frère nanga na Tangende na Hollande et na Tangende na Hollande ma to sola ki ma blogo ma koli wana na ozela ngopo na ba na émission data on a émission boy donc faut on a sous émission boy sous faut na senti na lo pena na lati biloko na Tangende donc na bike o sa ilanga ma code wana ndo sala ngopo bouleza mnena o sala groupe ezota ilaka ngai donc na Tangende na ben na lancer des appels pesa za na Londres na moni ba bébé na nyonso
bango nyonso na molongani na ye napesi su mbote napesi su mbote ya Willy Sionga omoni alukenga maka ya Willy Sionga ana posa ma code ata mukie kaka na sepela ata ma chaussée ata ma nini sa ma bien ya Willy Sionga na bwaki de ya Willy Sionga taka libanga bon na bosani te Mira Bolema na France na Doudou Bolema Mira Bolema ndeka to sola ki Doudou Bolema famille toza ensemble na bosani te Nathalie susu na musika Davino ato kende mwana ya Allemagne Davino Davino Guéry petit nanga pena ndeko na ngai na pese moto pese ozali na ma vie internationale galo ma vie internationale bika betsa staff maison bilele Victor Bolunga na pese mbote ya to na moni susu ba bureau na ngai susu ya Angola susu na moni Lyndon Manzanza homme d'affaires Lyndon Manzanza so yoki boy bisaye na boki a partir Angola na posente bandeko na ngai susu oyo baza na poto bango tout na pesi bino mbote pasteur Mira Kabala motema Magi Kabala pasteur Mira Kabala l'église na biso lumière du Christ eza bongo na Irlande na Hollande pasteur Mira Kabala yo lobaka mingi yango nazo bwaka o passer bata développer o ba consommer développer tozana désormais bolandaka papa Superman bagagi na ye eza na info 16 nzonzing na YouTube so betika info 16 nzonzing bana pota info 16 nzonzing basa ko s'abonner na info 16 nzonzing bo onyo seza kuna kati ba tete ezebele mais bo klikaka to bo kliker bota elo mo be pasteur a salisi bandimi jeune à 45 jours na église titre nango pasteur a salisi bandimi 45 jours à jeune église bo tele susu développer kintaka ba ndeba wela ba mana poto pona oya kuna bino on a ça photo si to baby ça va combien de millions et comme on a j'aime qui na roya ben la betika développer yo za la France na biti États-Unis comme na j'aime qui au ça développer ce que zo beta ma OK ce que tala niveau développer beta mi ce que na ba papa Superman na bola na on a iPhone zonzing et bola na on a iPhone zonzing info 16 zonzing bon mon ba titre za na pasteur à ceci bandi jeune à 45 jours bon mon développer à Kinshasa ce qu'on est zo beta. Merci. Richard Madeka wana na robo sanate. Mon ami Zowen Kiambi na robo sanate. Gege si ma caméra na robo sanate gelo. Et puis Berdoni